na ba pays africain le quoi Zimbabwe, ba Namibie, pe bipai na bipai abandi ko kabola yango par la force. Ça veut dire tant abandi ko kabola yango par la force, so ba pe so Bible, oboyi ba kati oloboko. So ba pe so Bible oboyi ba tio fongola na munoko. So ba pe so Bible oboyi ba kondi au vivant. Ça veut dire makambo ele kana mboka na biso ya mwana, vouloir ou pas, vérité nyosu eko kungola manakati mon pepe. O babengi PV ya Kongo ya mvuluzi kimbangu pona kolakisa lokuta ezalaki wapi pe vérité eza wapi tokobwaka lokuta tokoyamba vérité pona ekangola biso miso na biso mafongwama ezwa connaissance ya 1000 milliards vision héroïque ya kodétecter likolo na se pona to créer to inventer. Ça veut dire soki tobomi ba religion te noir aoye belo monte a toujours perturbé na kati ya enseignement étranger parce que enseignement de mutezo déséquilibré moral topé autobé na mémoire ya l'homme noir makambo wana sila ebongo te totala ke ba peau jaune pe ba peau rouge bango pe basangana ki bayena ba religion na bango bayelo ko na autobé na Vishnu na autobé na Shiva dans ce autobé Vishnu ezali makambo ebombali na kati ya ba hindouisme au mona ke kuna na bakota ba Inde au moins ba la biso représentation ya mwasi moko babenge Vishnu azali na maboko 7 nkoto kota na démonstration ya ko expliquer la définition ya magie ndeto kopesa connaissance ya makambo onyosu autosoloba. Ça veut dire ba peau jaune na ba peau rouge bango siko ba elibiso Vishnu na Shiva pe autobengi Bouddha. Donc Bouddha na bazo benga ezaka mutu ayiko lakisa bango nzela ke peut-être tout ça la boué pour na toza ndenge mona baninga nyoso to banda pe ko créer to banda pe ko inventer. Mais vrai kombo na ezalaki Siddhartha Gautama. Pona okende ko suki sezali nini? Soki totali malamu na bolamu nyoso to mona ete makambo oyo nyoso otozolanda lelo yo ezali nango ya bisote pe etali bisote mais en réalité ezali ba noir oyo ba yekolaki makambo ya bapaya na esclavagisme bango nde ba créer confusion pe basali promotion ya évangile lokuta ya kotombola lokumu ya bapaya à travers ekolo na biso donc nde to uti olobake ba noir ba yekolaki makambo ya bapaya bango nde basali promotion à partir de esclavagisme ya évangile lokuta pe ba créer confusion ya kosala ba église des réveils. Oh, l'autre zone que l'église de réveil bimi belé. Et où tu vas où tu n'as pas de protestantisme à partir de pasteur, ou bien même les bosso parce que le premier pasteur va même protestant va bien aller ba mwenzi na ba lama. Ba mwana tu vas bimi sur quoi what way en sortir de Bible na 1884 pour a créé témoin de Jéhovah avant de multiplier makambo etali autre zo be na Bible. Donc tu vois malin mais pour na toyer parce que OK l'église de réveil utaki boye l'église utaki boye nyonso wana to kosangisa to kozongisela bato ba elaki biso pe to kozonga na lignée na biso pona miso na suma fongo mato na contact direct na Nzambe ya monde ekolakisa ya monde ekotisi o tozo kobenga blasphème. Ça veut dire makambo ya kati ya l'église de réveil et uti na source le cas source azaki déjà na blasphème ya kosalela makambo etali ba trinité. Blasphème mani zo continuer de lo donc le makambo ba église nyonso oye na kati ya monde et côté ici batu na kati ya blasphème le ko anine la trinité nzamba za kamisa tuté nzamba za moko pour tout le peuple du monde mais après si chaque peuple na contenu na bango ya ko ba façon ni o ba kosolana nzambe wana mais ta le église même biso blasphème to lobi trinité za blasphème kopambola nzambe za blasphème nzambe bapambola kaite mais lelo omona ba pasteur bapamboli nzambe ba di Seigneur nous te bénissons Dieu nous te bénissons yozo pambola nzambe yoza nguya pambola nzambe bien mutu ndako luka mapambole pa nzambe pona akangola matope azwa posa oya zuluka mikolo pe na bolali pe bola mukinaye na ndo bi trinité za otobe na blasphème kopambola nzambe za blasphème carême ezali blasphème dîme, ezali blasphème, offrande, ezali blasphème. De sorte que dîme, carême, offrande, ezali ba loi et esclavagisme oya qui depuis le 3-5-1491 na ba premier missionnaire catholique oya qui exploiter Afrique. Ba qui ndena ba système qui faut topesa ba moko na zomi. Moko na zomi ene zaka mbongo te parce que à cette époque mbongo ezaka te mais bande ko zo ba diamant, bande ko zo ba or. Bazo exploiter yango bazo kene yango ti yango nde botaki ke roi Léopold ay ko sala ndako munene ba bengi métropole. Dans la salle de métropole, et ça vient d'oya ba matière première sur ba missionnaire ba ensemble et so kota kuna yango efongola ke cerveau a créé banzela et train mukoto kota na kati ya makambo itali développement occidental na kati ya mboka na biso pona ko avantager ba matière nyonso topé ba biloko nyonso bande ko exploiter et ke na mboka na bango ndeko découvrir ndeni makambo salamaki ndeni ba ra et train salamaki ndeni makambo nyonso salamaki oya to lobika ke tozaka na kati ya makambo itali blasphème donc dim
carême offrande ezali blasphème nzambe bakabelaki mbongo te aza mobola te nzambe tokotunaka teke nzambe nanga napesa yo nini eza berere puisque pendant tobanda otuna yeke nzambe nanga napesa yo nini ti leyo na réponda biso te so ezalaki réalité alingo oyebisa biso ke bokabelanga ata motema na bino donc nzambe aza lokola papa oyo oza na ye na ndako yo okabeleli oyo te le contraire ye nde aza na susi ya kobokola yo mpona okola lobi kuna okoma mutu odécouvrir réalité ya mokili ndenge ye mpe babokolaki ye mais lelo sikoyo biso tokoma oluka tokabela nzambe okabela nzambe nini nzambe makambo na ye ezali kaka biso toyeba kokumisa ye butu mpe moi mais tosenga ye nde oyo toza na yango besoin mayele mpe bwanya ya kodéfinir babien-être nyonso oyo apesi biso puisque na kati ya babien-être naturel yango nde eza baréaction oyo ekopesa biso baétape ya kocréer ya koinvente ya kotransforme biloko na nzambe yango tolobi ke kofukama eza blasphème kofukama ya nzambe nzambe bafukamelaka te kofukama eza punition oyo tomona bapesa bana na classe so moto ake classe batuni 1 plus 1 lobile mosusu 3 azwi te baobete maître kan mpe bafukumisi ye seke nzambe bafukamelaka te par rapport ya bonzambe oyo bayeli biso makambo etali lokwa veille makambo ya veille eza blasphème puisque veille soda nde moto alalaka veille mais lelo bapaster babimisi politique ya syncrétisme oyo euti na kati église catholique ya kosala veille mpe ntina veille wana ezoyebana te puisque bapaster balobi eya na butu eya na moi bakobanga eloko te yesu azali mosungi na bango bakobanga eloko te mais soki masasi ebeti bakimi na ndako babata mais soda nde akobima azwi position mpona kodéfendre peuple na ye donc yango tolobi ke veille ça n'a rien à voir babiloko wana nyonso vouloir opande tozokende ekozala suspendi mutu na mutu akota na règle de jeu na ye ya respect ya culture na otobenga voix coutumière ya batu na batu donc kombo nzambe ekokumisama pona mabota nyonso kolata ba croix tashibir pe kolia nzoto ya Christ ezanine c'est la sorcellerie ya freinage ya mémoire puisque nzoto mutu baliaka yango te mutu nyonso aza kolia nzoto mutu c'est la sorcellerie mutu volia fufu folia kwanga folia loso folia biloko nzambe apesi selon goût ya lolemo na ye mais mutu akoki kolia nzoto ya Yesu te tala baafricain bale nzoto ya Yesu lelo mémoire na bongo ekomi bloqué bazokokosala ata diodi te bazokokosi olamba ata libende te bazokokosi osala vitre te yango tokopesa sikoyo image ke na nsima mikolo bemission ezoya tokolobela makambo etali technologie nde nino akakosala vitre eutaka wapi bo bomonaka vitre ko milangi mais ezouta wapi nde nino akakosala sucre nde ekolingongo asalaka ça veut dire pour nous ça biloko nyonso il faut ozana ba plantation yango biso ba messager toza déterminé na misala ya bilanga oyo tolobi ke lutte contre la pauvreté mpona koétablir un monde nouveau na lilie na yango mpe na banorme na yango par rapport ya oyo tozokobenga contenu ya mabombani oyo ekopesa biso force mpona tokende liboso donc soki totali makambo wana bien tolobi ke epekisami kolia nzoto ya Yesu africain bipai nyonso ozali motu nyonso amipesi na makambo etali olia nzoto ya Yesu c'est la sorcellerie. Pourquoi vous lire nzoto ya mutu te mais il faut toloka tolia biloko ya nzambe mpona eperfie biso epesa biso makasi oyo kosala ke tozala na bwanya na mayele à travers likambo oyo tozobenga lokola ya bakoko na biso donc tolobi bien ke makambo wana ezali oyo tozobenga kindoki ya kofrene makambo etali oyo tozobenga bwanya ya bakoko na biso yango wana église catholique etongami na forme ya tombeau. Ça veut dire que nous sommes dans l'église, le roi la première église, maman la binonion sous, ou à sali binonion sous catholique. Malgré bobo enseignement et Marie, l'église des réveils, bo djembele, bo yibinda, bo bimisi ya bino. Mais sur l'église catholique, a ton âme forme à tombeau. Na kuwa likolo da mutu nyonso azokota kuna na kati ya ibake azokota na tombeau. So bolingo yeba makambo ngana lo baswa photo na otia mo please. Tinde bandeko na mboka Kongo, to bipa ibazali o mona ka bandi olela ba kansake okufi. C'est qu'il est interdit de ta croix. Puisque quoi est-ce copal? Ils ont 70 bouma ya chapelé au chrétien baola c'est que c'est le contenu il y a 70 angelus 70 esprits na bango. Ils ont esprit malfaisant, mon côté la définition esprit malfaisant, esprit bienfaisant, ne boye ba contenu, il y a esprit moko na moko pour na batna batbaye ba siko neni to contacter l'esprit noir. Puisque biso beto na esprit na biso ba koko o ba sela ki divinité ya Nzambe mais kino moi lelo nanu to yebi makambu na bango te. Donc, ce qui est total, il y a bozindo, il y a kokundo la makambo nyosu, to mona ke mosquée atongami na oto benga etenya sanza na minzoto. Ça veut dire na sima mikolozo ya boluka bo découvrir sikoyo etenya sanza etelema na mosquée na étoile wana musani ne sala na kati ya mokili. Bo découvrir pe quoi etelema na kati ya église na forme na basali et ça ezara makambo nini puisque quoi eza na kati ya église
babenga croix latine et ça croix ba grec et que c'est une croix où ils ont un cimetière puisque croix ils ont un cimetière comme on a tréflé toi la 19 sortes ba croix oh l'aime subir no ba chrétien pe boyebi ba kombo na ngote mais biso to kutana na mvuluzi kimbang face à face na bo moto boye na corps physique chair et os yene mtapesi biso ko contenir ba secret nyos na kata kaya charge nae pona to na tsasiko mabomba ni oye ko kangola mokili puisque alobe yango bien que vouloir ou pas école au Congo le quoi ali centre du monde yene mtako diriger tout étendue de la terre sur base à 510 millions de kilomètres carrés puisque a une capacité à mai a 31 millions de sources à mai ya mikie a 26 grandes rivières où ils sont navigables et tout le bagi ba chwapa ba lumami ba lukeni ba lubefu ba sankuru ça veut dire dans le monde entier to l'équipe a tunion sous na makambo etali mai a 98% il y a capacité forestière il y a makambo etali ba sortir ba nzete donc quand on a une définition vous ba bien-être nyonso onza ba pesi biso ndeto ko kundola mabombani donc to bike église catholique a sami na forme à croix mosquée sami na été nya sanza na minzoto pe bango bato wana nyonso mibale bana tata moko ba créer confusion na kati ya mokili babimisi des masolo différents des religions différents babeta ngonga chaque 4 heures tina 5h30 ça veut dire ba musulman babeta lance voix ba chrétien babeta ka auto soko benga ngonga na 4h pe na 5h30 ça veut dire rôle ya ngonga o ba chrétien na ba musulman babeta na 4h pe 5h30 ezali nini ezali auto benga détournement ya bénédiction ya esprit ya nzambe à la complicité n'a pas esprit malfaisant ça veut dire l'église où tout le monde islam christianisme bazali l'église où va contacter mingi esprit malfaisant yango yo pesa ba confusion ba guerre puisque ba musulman ba chrétien ba bunda ba guerre ya mindu qui va une guerre de religion ça veut dire bazali déjà condamné devant Nzambe puisque Nzambe lobite que kombo na il faut to bundela ngoto boma ba Nzambe bi kombo na ndito loba à travers maloba na biso mutu na bolali pe bola mukine à comprendre ata mutu lobi que Nzambe azakate yo bomé poani au salut ma point tikaye kolala pe kolomka Nzambe moko ko sosolisa ya travers mon pepe na epona yemo comprendre que te vrai Nzambe azali nde to mona ba philosophe ba bima ba ben Nzambe azate mais suka na moi confirmer que Dieu existe donc to bike ba chrétien ba musulman so ba beta bangonga ezali uniquement pour na ko détourner ba bénédiction ya Nzambe o apesaka biso tant to lala ka vanto la muka poto zo yango to travailler na mona journée et ça peut na esprit ya mabe o etambolaka banda minuit 5h30 bayaka uniquement pour na koyiba ba bénédiction na ba pesa ba collaborateur na bon puisque ba collaborateur na bon bazali ko recommander pas kabela beswa na ba makila ba tout ba partie du corps non on te joue malin mais pour na relaxer ko réalité ya biso bana loposo moindo uta boye ya bakoko na biso na kati ya mokili puisque e bande ya mokili ezalaki nde biso ba noir ezalaki Adam FT ndenge ba okosa biso parce que mondele zo okosa batu ke Adam bazaki bato mokili ya bande ya mokili biso sko to bota mpona ko sambisa mondele ko lakisa yeke non ako prouver biso pe ko lakisa biso Adam bavandaki wapi na kweni na monde so bobi kota Irak na Irak makelele ezakate puisque bino monde bobeti solo Adam mais boloba déjà que jardin d'Eden ezali jardin ezali na biloko nyonso to ko mesurer ba grandeur ya ba capacité biloko oye tuzwa mina kati ya mokili to ko luka mboka nini aza biloko wana nyonso to ya tombe Congo na biso michasa ndi mutazana biloko wana nyonso ça veut dire yene mutazali paradis donc batika kokosa batu batika ocha batu na ba confusion ya moni bitumba makambo ya ba confusion ndena ndenge yeko vanda na Congo pour na ocha biso na confusion donc pour na kosukisa ezali ka ke non en réalité o tozo benga sur le plan superficiel il y a grandeur il y a tous les pays africains tout le monde a que Congo Kinshasa to pe Congo mbanza Congo yende mtazali munene koleka ba pays nyonso africain puisque soki ba mindele ba yaki na partage ya Berlin te na 1885 pona bakabola Afrique to linga to zala ini pe to linga to leka ba mona force bolingo na biso ezalaki kombo la Nzambe à travers mitema na biso pona koyamba tous les peuples du monde puisque Nzambe nda pesa biso forêt vierge o ba bengi équatoriale forêt ya Mambenga ezalaki pona to kundola to bandeni to ko gérer environnement na biso nendo kobatela patrimoine vernaculaire na biso puisque uta kala bakoko banyoko mangi na kati ya zamba pasi wana bamonaki ti lelo biso nanu to découvrir yango te nzoka ndenge ndikuti koloba ke so bakabolaki Berlin te na 1885 Congo lingo kozala munene koleka bamboka nyonso ya Afrique 54 pays africains puisque baetandi nyonso tozomona o Brazzaville Benin Cameroun tina ba Maroc nyonso
ezali betandi ya Congo Kinshasa puisque muta bandaki nde kuna